Oui, merci Mingi Diaspora partout dans le monde. Le coup maison n'est pas Dieu tout-puissant, le créateur de ciel la terre. Ma belle à Congolais avant de te peuple congolais, à Nazan verse na université à Baflama. Le coup maison en annon na Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Nous sommes les chrétiens. Tous les croyants, tous les croyants en Zambé na biso, les loba diaspora, oyon verse tokuta na bangawa. To beleli papa Kimba upoyende kolo histoire ya makamba Congo makila Patrice Emery Lumbumba Rossi Mukelichi Mangalbaki le peuple gagne Petro longa pe victoire ezali peuple congolais nazo confirmer bino na kombo atata Nzambe moto tu ala muka moto tu atelema bitumbo bobuna nango na ba rimer te na ba émotion te congolais tout atelema po to longa bitumba oyo ezali ya Floribert Chebeya ya na Fidel Bazana bitumba oyo ezali ya Arma Tungulu ya Général Ngwala Panzi Général Bekazwa toza kolela bandeko nyonso ya Kasai Oba bomi bango na imposteur, un illettré vagabond rwandais moko boya na Congo ko exterminer peuple congolais na bandoki ya bandeko na biso ba Kasai batoka ba Sami badi banga ba Chilombo ndoki mona Tshisekedi ndoki ye motaboma Etienne Tshisekedi wa Mulumba motaboma Etienne c'est Félix et Chilombo c'est un grand sorcier soki apumbuka kate alokaka na moi soit alokaka te asubaka na mbeto c'est très dangereux peuple congolais bolongwa na ba émotion moment ezali tosi to ndoki obiso to bandai koloba na bino tongo midi pourquoi ye wana auto ko kerera Kenya kuna ba Emmanuel Macron humilié Emmanuel Macron bi pusala pemene nangai yo ba votaki yote Soko lingi keno luke indépendant nao et pas moto anomaki yo peuple congolais toza na taille à kopesa grâce moko na Chilombo te na imbécile à marionnette à Burundi Vital Kamerhe l'homme le plus dangereux est-ce que baleki awa balobaki ba Frank Diongo motoka Kamerhe akobimisa Frank Diongo na tuko benga na bomoko mboka Frank Diongo azaka na prison na tuko benga na bomoko mboka Frank Diongo azaka na prison non tout kobenga na bomoko mboka Frank Diongo azaka na prison mais respect président Frank Diongo zanga inoko na bokechi wayambo est-ce que oza libéraux bozaka na kati bon naza na kati ya prison na bimina note bon naza na kati ya prison na bimina note bon naza na kati ya prison na bimina note bon naza na kati ya prison na bimina note OK Nzambe abatela yo toza ensemble na yo yeba yango ke cause na yo eza juste oza mubundela mboka o sacrifier vie na po na mboka wana biso tobi ke tozalaka na yo so tolandaka makelele ba information balabala te soko zalaki libanda me olinga kobenga ngai noko olobake noko na bimi me loko zali wana yeba yango ke moto akobimiso te Nzambe nde moto akobimiso wana po cause na yo ezali juste donc courage mingi noko na ngai. Peuple congolais le lobe na mutuka caméra loba pe bongo bolanda est-ce sur caméra a kotaki prison soka akobima na era Nzambe akobima te pona Kanambe pona Félix pona caméra lobi peuple congolais vraiment nazo senga na bino nyoso botika kolanda ba information ya internet ya ba réseaux sociaux soki bo moninga na lekina loba parce que na numéro ya Frank Diongo na numéro ya bango tu ba Katumbi ba Jean Pierre soki information ezali na kozwa epa na bango pe na koleka koloba peuple congolais bozo ba information pas Edi Bolombo et pas commandant eso et pas ya Christian Bola biso de tozala to mi contrôle la information to ko leka kaka pona to sepelisa bato to eza tango ya bezite o ezana tango ya moto ya te akokosa bino peuple congolais yango bomoni tournée ya président de la République démocratique du Congo Martin Fayulu akomata na trône wana tokobunda soki mboka na déjà ba Rwandais ba panza yango lokola bayaki na makasi biso tokobotola bango mboka na makasi peuple congolais tokene élection 2006 to monde ndenge suki tokene élection 2011 to monde suki tokene élection 2018 babi 3e pernati donc Kanamba beti 3e pernati
à se masquer, à dire Moïbe en bongo, mona maman Marthe, Moïbi, famille moko miyibi, famille abandoki, aba sorcier, parti à Lokuta, 36 ans, combien de morts? Moto ya kota kanamba beta lance roquette na siège ya IDPS, bato ba kufa ba zika. Caméra kerana ba Ivaris Boshabe na ba Sami Badibang ba boma bande kuna bango na Kasai me tala lelo oyo bande kuna bisa Kasai ba komi kopesa kanambe gloire bino bati de pes bo sakana na ngai bino bino bozo sakana na ngai bato baza na insecte nakata na royaume na bino ba guru boza mayele te. Et c'est depuis que banomaki moto na bino na sali asa pesi no mosala non atra bota la 610 conseillers ya ba mascara 68 à 70 kaka bato akasa bota la bato ndengi wana bato ba ko zwa Congo batia peuple congolais en otage. Peuple congolais il fait to bunana IDPS wana to sila loka impere kufa ifere kufa idée kufa IDPS wana to si to boma yango mais batika na spirituel to bomi bango batika lika na physique yango moni Martin Fayulu biso peuple mokonzi to organiser ki quoi Martin Fayulu aya na poto bon moni to yambie na aéroport Zaventem bon moni ndenge to yambie na siège à Lamuka bon moni ndenge bake na kate église à basilique bon moni ndenge to yambie na conférence pe vendredi lobi bazo yambie na Genève samedi to na marche à Munene marche munene yango to sengi bande ko to atanga mi diaspora congolais avant en France samedi le 16 ezali ville morte toza ko senga bande ko to bozalana biso tout to kozala to marcher na ndeko na biso mobali le président de la République Martin Fayulu Madidi motabangi sabino ta na l'équipe à JBK aweza bomoko mboka to l'équipe na bomoko mboka po to sabino vérité à Congo ba parti ba journaliste ya IDPS Lokuta na mais bozo sa di banda ya poto il fait bozo na soni bokomi na pouvoir à makila bozonga na Congo tina lelo bozo to na makana limité na basanjete tina lelo bozo souffrir kaka apesa bino misalate bikamuni Lokuta boy bino pe ba diaspora pour ni bozo talaka ba journaliste IDPS bazo kosa bino bazo pesa bino be formation Lokuta Frank Jonga tabima za congolais est-ce que biso to ya poto to sa ba louange ou be to na besoin mabele na biso yango moni na lekaki et pas JBK da expliquer que Félix okokufa mabe Chilombo mokolo ko tia makolo na poto na kokango ba chaîne partout tozo bunda bitumbo ya bangala te ya ba swahili te ya ba luba te tozo bunda ba traître tout o ba trahissé Congo to kwa pendre bango batoka ba mende ba cheo kitundu batoka ba obemina ba André Kimbuta boye ba kibukala te bozo bunda na 85 millions de Congolais ba kubima libanda to ko boto la bino mabeliona Congo za ya ridi politique kanam ya Jeannette Kanam ya Rubero ya Kengo Adon Congo za mokola pombo ya Moïse Mwarungabu ya Deo Mwarungiza do biso tozonga sima un petit pays lokola Rwanda ba diriger deux pays ba na mboka na bango Rwanda ba koma ko diriger Congo pe bino ba Congolo bozana Kinshasa bozo betela ba Rwandais maboko boza peuple ndengeni quelle sorte de peuple peuple congolais il faut beau changer peuple congolais na zo bisabino beau changer. On appelle Simbote pas Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur de ciel la terre, merci Tata Nzambe, n'appelle Simbote Mingi, na Seigneur Jésus-Christ à longa kiliwa, pour que ça biso makati, surtout na kata peuple mokonzi, tous à la vérité, motako bangi sabi, au monde yo, na ye na ikuno, yo kasi yo go bangi sanga yo. Yoko kanga munoko nanga pona lobela Congo te soki yo lia ki pa kamere mama no alia ki pa kamere mais ba congolais no so balia ki pa kamere te o ya utuko sa mariage na $1 million azu mbongo na binoti moto moko ta Burundi akosaka bino kaka mbula na mbula kamera akosaka bino kaka moto moko mbebu poso so maka pe vaseline kamera salité moko bonzo to pese makambo salita mona mobile
yango na bi peuple congolais na sepeli mingi na pesi mbote na ndeko na nga Alain Koyi na pesi mbote na ya Idi Bolombo commandant Eso Ipo Waiza honorable camionnette Mbola descendant Kimbangu JBK Kolobo Moko Mboka Mama Didi Asuta Mabolonga Inda Achille Mboyo na Londres na pesi mbote batuto bazola na biso rendez-vous le 16 samedi na 12h biso tozana na France boya ebele tobi mata 50 000 ata 100 000 merci mingi Bomoko Mboka merci les internautes Bomoko ya Mboka Bomoko ya Mboka 3W